complicité on est ça là que celui de Tata lui on comprendre directement. To vivre rango na ba papa na biso ba misato. À chaque fois que va zu micro ba but lobi to sala boye. Nous tenions sur la conscience né ya moi là. Aïe que papa pesi mot d'ordre. Exécution est obligatoire pour tout un chacun. Pas qu'on n'a jamais mutu singa na maboko na makolo pour amener de force à un chantier au salon. Mais par sa volonté personnelle, mutu wana a se déplacer, a voyager na chantier, a salon comme nous balanons sur la allée au salon. Donc les complicité ya tata na bana na ye. Tata lobili kamo bana ba yambili kamo na bras ouverts et puis va tient en exécution directement. Pour ne pas se faire tata na bango, on zambe mutozo recommandé misala wana ACP là parce que sur nzamba ACP a soupi des tonnes ya bénédiction na bana na ye. Le groupe sozo kana mukinde yango. Papa bokoyaka au ambala ambala. C'est dit que c'est lui bini bozala koyaka, libo tenir surtout bozala koyaka 5 ans. Oh les lots comme na 5 ans on a Pointe Noire, 5 ans yango yo. Évolution, il y a Missala, dans le niveau, il y a Bana Pointe Noire. Côté 26, effectivement. Pour tout Kimbanguiste, digne de ce nom, on a été formé à l'école des papas. Papa qui sont localisés, papa qui est loin, papa qui est ngenda, papa qui est l'école na bango. Kimbanguiste a croisé à ma bocoté. Sera comme la place, la première des choses, amitié dans ma bonne délai. Je dis bien, Kimbanguiste est digne de ce nom. La première des choses, amitié dans ma bonne délai. Et ensuite, avant de nous salle dans un nini qu'on nous amène dans un CPLA. Le comportement, la façon de vivre vis-à-vis de la et l'action à proposer dans la société au nom de son église, au nom de son maître qui est Papa Simon Gombon, son Dieu, à proposer l'action pour nous amener à ce pays-là. À ton de cela, la bénédiction, c'est que nous cherchons. Donc, il n'est pas du tout étonnant que au monde il y a pratiquement nombre diminué parce que très tôt le matin, va travailler, comme actuellement il est 17h. Donc raison pour laquelle moi les gens sont fatigués. Mais ils peuvent continuer leurs travaux. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire là. Et la éviter de voir Rwanda et ça dans le sang. La limite qui va devoir changer. Bien que votre ligne que tout changer, tout changer ma communion sur le comportement, même la façon de vivre. Et qu'à l'opposé, il y a enseignement où tout ça qui peut avoir papa. Mais je dis que c'est malheureux que nous étions si colis. Et il y a une position finale là, il y a redressé. C'est pratiquement pas possible. Il y a 4 ans de temps. Or, 4 ans de temps, aussi ça va chaîne, il y a aussi belé. Donc voilà à peu près l'image que je peux donner à l'Ikambo. Et ça de voir qu'il y a Kimbanguiste nuance ou Kimbanguiste digne de ce nom, je le dis, je le répète. Et je n'ai pas froid pour le dire. Tout Kimbanguiste digne de ce nom sera comme la place. La première des choses, amitié dans ma bonne la place. Et puis, avant de corriger la façon de vivre avec tous les frères et sœurs qui sont dans la place. Pour que l'harmonie soit là. Et de là, basala misala oyo bosepelisa Nzambe pour que Tata Nzambe a bénir bango. Voilà le rôle du Kimbanguiste. Kimbanguiste aza moto akoswana te. Kimbanguiste aza moto akodistraire la population na makambo buzoba te. On ne perd pas notre temps. Tout ce qui s'est passé, les gens ont voulu que ça se passe comme ça.
Mais Tata Nzambe à un moment a sali déclic, il y a réveil. Bananae, il y a solo, les véritables fils de Dieu. Et raison d'être, revivre ce que nous avons vécu avec les papas. C'est simplement ça. Ce qu'il y a dans tu sais qu'on revivre un moment, il y a papa qui se lequel le papa de loin avec d'Angenda. Mais papa, tu es lié dans Mossouni, parce que dans Molimo, tu as évité les cambouis et salami, Nabino, comme vous allez gérer Molimo. Mais dans Mossouni, tu es lié Nabino, année passée, et salamité. Mais pourquoi tu as croisé à beau côté, tu as la temps où tu as comme ça, tu as relancé mes salami. Mais Bino, bien que tu es allé divisé en deux camps, Bino côté de Bino, vous avez ça sans que vous désemparez. Ben, nous sommes partis sur le principe où les il n'est pas dit que parce que je suis malade, que je ne mange pas. Quelque part, le médecin me dira il faut bien manger pour guérir rapidement. Tout à fait. C'est simplement ça. Papa Simon Kimbangu alobaki mbongo na ngai bolimbisa biso ba mama na batata na banza eloko ezake sengo na biso soki musala tozali kosala ezali komona musala bongola meso mwene tata moko aye papa dira asomeli biso apesi biso 260,000 pona tosomba babaya o ezangaki total c'est que tozana bana papa mbemba le gars na tongo tozwaki difficulté à ciment atikeli biso 100,000 95 tosalaki lobi na bapaya na tozana bapaya ebele bapapa bazali awa na bapaya tozana bango donc nazalaki na mawa mbongo etikalaki mpona kosala mosala lelo 24,000 francs donc nazalaki kolela butu mobimba mawa tozalaki na eloko te mais lelo na ntongo pambemba pienga sami papa dira ya pesinga 260,000 donc lelo ka nazwi 360,000 mpona mosala otali tokende kosenga wapi batata na mama na komba tata ya mwana peli mosanto papa merci na mayosale biso na poko na mokolo ya lelo papa tala mosala tala volonté tala bolingo bana baza kolakisa pamba te bayebi ke bakosalelaka yo ntango tozali na bomoi tala bana no bamipesi bayebi ke oyo akosalaka kozwaka lifuti yango na papa pardon tozali basumuki tobungaka butu moi tokosalaka oyo ekosepelisaka yo te na mawa na yo papa olimbisa na nguya na yo bongo na biso tosala ona solo na bongo na mbeko na bisala ya solo papa olakisi biso elongi na yo pamba te makambo ezali kosala mawa ezali miracle biso moko tokoki kokoka yango te obele yo moto ozali kopesa biso liboko mpo te yango esalama ntango na biso kokabwana ekoki mwinda ezali te biso na biso tokokabwana kasi okokabwana na mutu te zongisa bana na yo moko na ndako na kimia ndenge toyaki na nzela mikakatano mindondo mobulu makama olongola tikala mpe na bana no bamipesi na kolala opona okengela biloko tozali kosala kanisila mpe oyo baza kuna na lwango pesa biso makasi ya kozonga lobi ato ya kokontinue mosala na yo ya mpasi kasi opesi na biso bana bato tomona ya mpasi yango na papa tika mapamu lilikola mapamu leza na kati na biso bolingo boyokani mpe kimia mpe eza na kati na biso mpo tozala eloko moko ale oyo bakokende bokende malamu lobi biso nyonso awa lobi toya lere malamu mosala ezali mingi